mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, ye oyo, bolingo nanga ye oyo, nalotaki yango na ndoto. Bandeko ba bolingo bandeko Kuli Media TV lelo toza na émission na biso na titre pena sujet ya Kibondoki. Suivons. Merci. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kuli Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Mbote bandeko na ngai ya Kuli Media TV, mbote pipai nyonso bozali na mabota na bino na pesi bino losako. Tomona lisusu na mokolo ya lelo po mikolo eleki mwa mingi tomonani te toyokopesa bino susu mwa ba nouvelle pe toyokosolola masolo ya lelo. Masolo ya lelo na Kuli Media TV, la chaîne de l'excellence, ezali masolo ya Bondoki. Bon, comme moi que tout, mais quand vous sur ma solo ou ya Bondoki, mais Bondoki n'a sens qu'à côté ya ba revenant to bateau ba soit disant na butu ba ke boloka toni non. Bondoki mingi na kati ya mitema ya batu na kati ya mboka na biso RDC. Pe na libanda ya mboka, c'est-à-dire na kati ya Congolais pratiquement nyonso. Pourquoi tu continues à thème ya Bondoki? Parce que Bondoki doit représenter quelque part état d'âme ya Bato Ebele. Quand je dis Bondoki, je parle na ya mauvaise foi ya Bato. Na ya motema likunya na likundu. C'est-à-dire Bato na mikolo to za retraverser lelo na mokili oyo. Bazali susu na posate ya kozala batu. Baza sous na posate ya kozala na sens ya bolingo. Parce que même na kati ya Bible, bazote ya biso bolingo. Même na kati ya monde kaka ndenge tozo évoluer, tozo remarquer que tozo exemple. Na mboka ya mindele, yo moto moindo outi na Afrique. Okiti na Roissy to na Zaventem, to na aéroport nyonso Detroit, to wapi n'importe où na monde. Ba ebiote aux africains, ou tino na Afrique. Okoyi na kati ya mboka na bango oyo kosenga soit asile, soit oyo kosala bétude, soit pe oyaki libala, soit pe makambo ebele. Mais na kati wana oyo kokutana na mbeba, oyo kokutana na bokono, obeli. Mokolo mosusu wana nzela okwei. Ba mindele mutu baza wana mutu mwindo azate. Ba moni okwei, ba bengi rapidement ba pompier. Ba pompier na ba yebi yote. Kombo na yo, place ovandaka, tout ça ba ebite. Ba fouye yo, ozana mikanda te, ozana papier, tout ça ni loko te zo laksa. Ils ont représenté yo kibomoto. Identité zate. Mais bazuyo ba memio na urgence ba bandina nous ko soigner yo
basilisi ko soigner yo olamuki obiki bongo nde bakomi kotuna yo oza nani outi wapi ovandaka wapi osalaka nini okofuta biso ndenge nini soki pe oza na moyen ya kofuta bango te ekoti na kati ya bakese na bango babengaka bakese de secours bakese ya l'état mutu akofuta bafacture wana en attendant que yo okozwa situation pour obanda kosala. Voilà un exemple qui montre l'amour du prochain. Kibondo ki na biso sikoyo ya biso ba africain za que moto akoyi na nzela bato bakoleka. Peut-être dans la corona na kopusa na te. Peut-être appelaka kimpika mpika na kopusa na te. Peut-être appelaka soki nini azala sida na ye akoya kozokisa ngai. Ezaki bondoki. Le fait d'aller vers les autres, le fait d'apporter une aide aux autres, na limite ya oyo yoza nango, eza bolingo. Bolingo eza kaka te obenga momi na nzela, te obenga nzele, ndenge biso tokoloba kala, na nzela, oteya ye letelo, oteya ye etelo, pote obima mutu ya bolingo. Bolingo eza na kati ya ba domaine ebele. Kibondoki pourquoi lisusu toza komona bana ya mike oyo lelo babotie na tatani na mama na ye aza na problème te ye te mutu asengaki bino mokolo bino bokonsevaki ye kaya na mokili. La plupart du temps, lorsqu'on conçoit nos enfants, to concevaka bango na kati ya bolingo. Mais tant vous aimez yaka, bakoyebisa yo, ah papa, omoni mokolo atoaki na yo. En tout cas, na moni on dirait zemi ye. Eh, zemi anani? Yo zemi anani, zemi depuis quand? Bolingo ebungi, bolingo ekimi. Okomi kowanga na zemi parce que oza na ba moyen te. Mwana wana oyebi te avenir na ye ozala nini. Lelo tozomona bana na biso ebele na nzela. Bakomi ba shege. Nalobi kutu bakomi ba shege bakoma. Tuna bana wana ba histoire na bango. Mususu akoyebisa yo ngai ndenge na zambo yaya babengana nga na ndako. Pona nini ote ndoko na biso mutu azwaka nga ntango mama na papa bakufaki noko wana koma kobimisa ngai ndoki ya famille. Makambo nyonso ekweyaka na kati ya ndako wana eza kaka ngai. Toza amemoni ko sambelo lobe okoka kubima te oko koloka batu za nekolo yiba mayela batu te okanga mabala batu te bakanga mabala batu ndeni bakanga ngo na liboka sende ndo makasi baba ni obakati mtu ngombe ala pe basaini après baji matile bati na scène modo na scène rouge sima bakomo invoquer ténèbres. Mo invoquer ténèbres. Sikoyo olobaki oloka kasiko koloka ndo olokaki olokaka nani? Abiga. Olokaki ende Mutakala. Oloke mutakala. Usagi nini? Olobaki nini? Nalobaki Abiga o tika de bajou rebelle te kono kufa. Esala magipe. Dene zoki Abiga wana. Deni elonga ki abando sambela te yo makasi abando sambela te siko kenda ko loka Abiga pona ni ya donne mutatinda ngalobi ke ni yaya na ye ala kitoko ko leka ye siko ako kaya metengana ke bo ke loka yana bando sambela siko yebisanga ngam na za loba solo na kombo na Yesu kokotela ngate yo pona zo fani so na ndako toni
Nga nazaka ndoki. Te. Ndeni oyebi ke naza ndoki te. Kosambela makasi. Asambela makasi. Ah ndoki akokoka oya. Te. Akoya te pona. Pona? Parce que ah bino kosambela makasi makamna osala akoka osala mote. Mukwana obaki bamonaka nini? Moto? Oye bamonaka nini moto makasi? Moto ngo ezaka makasi epelaka. Donc bandeko tokangamaka na mabondeli. Aza mwana fandi nanga azaka mwana défunte bonne nanga. Mama kufa depuis 2 ans et 7 mois. Mwana tikali nazwi bango bayekoli yana yekoli kuti kozongisa nazongisaki mwana yana ake kopesa mwana kindoki. Apesa kindoki na nini? Fufu na nini? Yana komone nani apesa kindoki? Ya Donel apesa kindoki na fufu na matembele mwana ye kozonga congé pa nanga na moni misala mabe na yebisi papa na ye moko aleka délivrance nzoka papa ne asalaki on te po papa na yo moko aza nani? Papa no komone nani? Siko mwana ye na ndako ngana yebiki nazo récupérer orpheline natangisa ekomi ya mwana nzoka papa na apesaki mission yaka koboma nga donc mokili eza ndenge yozoluka bolamu nzoka nde bazotindela moto aboma yo donc to priaka to sambelaka makasi po banda ye na ndako nanga azokokobima te moto na moto azokoka te ye moko akomi kobimisa biloko ne sans koforce yo moto abeti ye te moto aniokolaka te azali kuta koya ya kokonda ndenge bana nyonso baliaka na ndako ndenge nazwaka soin ndenge nafutaka minerval ne ndenge tozalaka biso nyonso na kimia me mwana alobi azokoka na kotika kindoki te ezalaka kitoko donc eza choix na ye nzambe ye moko ayeba koleka liboso susi na ngeza mama mwana azaka mwasi malamu mwasi mabondeli mama akufi papa asambelaka te misala mabe mwana atikali kobeba na sima mais kigezima papa aza dirigeant na chorale na kotanga kombo église te to kombo ya assemblée te encore moins kombo ya congrégation spirituelle vraiment eza mawa po na yebi église wana bazaka mabondeli makasi baza bato ba enseignement biblique mais mokonzi ya cœur wazo diriger chorale aza ndoki alia kutu bato mosusu donc nzambe ye moko yeba kosunga mais na mikolo koya lokwa alingi kotika neki ndoki te nga na koza obligé natika on ne force pas les choses nzambe apambola bino au nom de Jésus Christ ye moko papa na moni héritage kindoki comme ça okende kogérer mwana na ye on a tout fait on a prié pour elle elle a confessé à un certain moment le bien tiki mais le bien azokoka kaka te donc eza style de fille na ye 3 ans elle était bien tous les autres 8 ans etikali elle a évolué dans la sorcellerie aboti kutu bana na ye na butu aza na mobali na ye aza na monde na butu kuna eza lokwa ba Kardashian donc akotika vi wana te po kolbi kindoki kotika te po eza nde nini eza nini kitoko ça va gloire à Dieu mais wana eza vie ya illusion kitana maboko bana osambela toza komona lisusu kibondoki lisusu epai ya bagrands-parents na biso envers plutôt bagrands-parents na biso okomona moto to famille baza ba jeune bazozwa misala te makambo na bango eza kotambola malamu te situation na bango ya vie eza kitoko te batali gauche batali droite balobi non 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 eza koko na biso wana akufaka te koko na biso wana akufaka te soit mama ya papa to te mama ya mama soki atikala surtout ye moko azwi mwa age botala ne baobwaka bango na moto Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà. Kibondoki et koti trop na kati ya mers na biso. Lelo kibondoki komi lokola valeur moko absolue. Kibondoki komi lokola eloko moko oyo Congolais po atambola na nzela azala reconnu comme étant un homme spirituel. Il faut attendre à kombo Satan à ça la publicité ya kombo ya kibondoki.
église nyonso na kati ya mboka na biso, pasteur nyonso to pe évangéliste nyonso to pe diacre nyonso to pe apôtre nyonso na kati ya mateya na ye na mokolo ya oteyaka azanga kotanga kombo ya diabolo te na kati ya mateya ne ata 100 fois. Okomona pe na kati ya mateya yango kombo ya Nzambe ebimi 8 fois. Ya Jésus kutu koloba te 3 ou 4 fois. Mais oyo ya Satan ba 100 fois. Alors mateya komi mateya ya Nzambe to mateya yango ezaka koma mateya ya Satan. Bandeko nanga kibondoki. Kibondoki ezoboma biso tina niveau ya politique na biso. Motema mabe ya ba gouvernant na biso. Bato bazo s'enrichir, bazo tchamba mbongo na ba poche na bango, bazo tonga bandako, bazo tonga ba immeuble, bazo somba l'étranger. Ba dossier to obimisa mikolo koya. Comment on a? Comment on a Yves? Yves. Où c'est blanc pour nani? C'est blanc. Dans la maison de ton école là, c'est quoi? Oh, là j'aimerais foutre de ma Bayano bazate. Bazali. Baza. La habité, plus de bateau la habité. Où c'est blanc nana? Où nana pour nana? Winner. Lekina. Où ça lekina? Supposant pour ça ni pour vous à la vie. Petit nanga Chabriel Chikaya Yayo Yangoana. Chico, mon petit frère dans les États-Unis, joyeux anniversaire encore à toi. Pire Kouloutou Nangaï de tous les temps. Nalobi, pire Kouloutou Nangaï de tous les temps. Plus de 50 ans, plus de 50 ans de vie commune, c'est-à-dire plus de 50 ans de Sarakanaï, plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Donc, bochanga côté ou bochanga quoi. Dans les cas de demi-siècle. Kouloutou Yvon, Yayo Yangoana, joyeux anniversaire encore, qui est la tienne, en ce jour qui est la tienne. Kobosala losambote pour yangonde ndeka to solo ya mukolo wana ndenge peto poursuivre pour Nzambe ande côté na biso. Voilà. Kibondoki tozo continuer na kati élément na biso ya lelo. Ezo sala pasi pema wana niveau ya politique na biso. Lelo to tiko mona marche ya munene salami. Marche wana esengi que Jean-Pierre Bemba atambola na famille na ye, c'est-à-dire bana na ye, mwasi na ye. Pona kolakisa bolingo wana na peuple congolais, pona kolakisa soutien na ye na makambo. Aza candidat basi balongola ye. Azani na kati ya lamuka, akokaki ne pe kovanda na ndako na ye, mais aye kosala marche. Na famille na ye, alakisi bolingo na ye. Et ça n'a jamais dans la mboka na biso mona dirigeant moko politique a quitté le terrain na libota ne mobimba. Souvent ba libota bango ezaka na ba poto. Mais yoka kibondoke bimi na sima ya marche wana. Azako lakisa nini? Ye nani? Wana na bangambo, boyebika bangambo na bangambo ekomo loba loba, ekomo yima. Jean-Pierre Bangisi Batou. Mais Kibondo qui rattrapé Bisokaka na makambo na susu. Soki to ke côté à mabala Kibondo qui bomi Kibondo qui. Okomona pasteur moko boy na kati ya mboka moko boy quelque part akomi côté à mwasi na yo to côté ya mobali na yo. Azalaka liboso moto ya kobikisa batu na lokwa babenga mo banganga abikisa batu ma changea boule lokwa banganga bakoma mal vu akoma re pasteur azui kibondoki wana ya kibonganga akotisi yango na kati ya makambi ya Nzambe atie kombo Nzambe liboso me na sima nango azande nganga
akokota na kati ya libala na yo to pe na kati ya bondoki ya famille na yo abongoli makambo tu na kati pe abimi grand prêtre bakomi kondimela ye a nettoyer ba cerveau ya bato na famille to moni yango na bamabala ebele omona papa akei to pe mama akei bana bakomi na bango kotelengana bana pe bakoyeba te sika nini balanda batya lokolo mpona nini kibondoki ya pasteur ekoti kibondoki bandeko na ngai lelo ezali pasi pe mawa. Alors na kati ya chaîne na biso ya Kuli Media TV tolobaki toloba moi sujet yango na bokuse na molai te po toye ko remarquer que bato ebele bazobengaka bazoba mais ombre lili ba sujet eza kitoko mezo kene musika trop il faut to zapper pe to tala pe ba gauche droite donc meka ko sala ngo mikuse me bandeko na ngaso maloba eza ya koloba soki makambo eza ya koloba to sa koni toza na obligation ya koloba mais pona lelo na moni fona kata wana sujet na biso ezaki ya kitoko ya kibondoki nazozela ba suggestion na bino ba critique na bino na sens ya bien poto mekokoba na ba masolo mosusu bovanda malamu na babota na bino botia kibondoki mosika bible liboso nzambe liboso bote ya bana na bino bayeba histoire na bino histoire bamboka na bino bisika bouta bisika nini bozokende bomeka kocha mabota tuna kimia na bisika nyonso bozali. Nul n'est parfait sur cette terre mais biso nyonso toa censé kolanda kaka lokolo moko ya bolingo nde. Aimons-nous les uns les autres. Boza malamu na mabota na bino tomona na mikolo ezoya. Merci. Famille na biso mobimba boga mutu pena ngino adam na boga bena boy na famille na biso tout kaka ngai mama Papa Milas. mama bon siko yemo siko zwa siko likanisi mama so moni batu balingi na sima bilongi na baba mama tika biso kata bangubu biso zo kata otula oyo ngano to lipopota memoto. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kuli Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.